Mbote na bino nyonso bolandanga na ngonga oyo bandeko na ngai bino nyonso ba diaspora oyo bolandaka ngai de partout na pesi bino mbote bisika bozali tozoya kaka na date ya le 16 awa oyo Fally azolinga kobeta concert na ye awa peuple congolais totala citation na biso ya mboka ndenge ezokendela bandeko na ngai bomona kaka na moment oyo tozokende botala ndenge Congo ezokendela bandeko oyo basoko se préparer soit disant ba politiciens na bino bazo s'organiser kuna pona ba élection. Mais ba yebi yango ke élection ko zana ngote bazui ba 100 000 na bango bazui ba pesi kuna pa Chilombo mais élection e ko zana te na Congo bota na moment oyo élection ko zana te na Congo batindi biso awa Fally aya ko sala biso na distraction pona nini ezola sa ki peuple congolais bozala attentionné te makambo ezoleka na mboka na biso parce que o vraiment zali mwana mboka na ngonga oyo mutu moko te ko bakeno naza na ba distraction te pona makambo ezoleka na mboka na biso bandeko nebi ke peuple congolais alingi distraction peuple congolais alingi miziki alingi bisika loyenge mais eza un moment vraiment bandeko na ngai faut momitalaka ba diaspora faut mitomitalaka vraiment combien d'années to kovanda bamboko ya poto ba ajo biso tozoke nango ba ajo bandeko bozoke nango kaka ba distraction lelo ina poto 20 ans 25 ans 30 ans ça eloko mongo te bandeko na ngai est-ce que vous raisonnez que vie na yo zoke na osila est-ce que vous raisonnez que âge na yo otende ba 60 ans 65 ans osai sumo na mukete okomi koko bandeko na ngai soko poza na chance vraiment que osimba bakoko osimbi bakoko pe belé na poto awa so poza na chance te osaka pe bongo bandeko na ngai osana 60 ans osana 65 osana eloko te osele eloko te na kati ya mboka poto yo somo nango normal ba miyibi bazui ba kati ya mboko na kati ya terrain na mboka na biso wana bota batiloka ba kamere na biso bokoza pe ba niveau moko ba uti baze étranger ba yiko sanga na biso na mboka na biso mais peuple congolais donc ni suka distraction na modèle au Fally azoko sala tournoi na na moment oyo biso dozoko tala ke makamizo leka na mboka na biso soki ko sikila biso ndenge ni le 20 oyo mais Fally azo sala tournoi na ye azo sala tournoi na ye awa ya ba distraction ya muziki peuple congolais et comme maka biso ni lipa na moment oyo et comme même biso ni lipa parce que ezozong ça ko ba vie ya biso ne abana na biso na sima bote na moment ni so bakili awa na ba distraction moment so leka na poto ba distraction ba concert bote la bande ba bebaki bana bande ko mitela bambeli bana bele basika na basuka na ba prison puis bana bele ba kote na sama bele ni koloni ko ba musique oyo peuple congolais olingi tongo ni so zonga kaka sima faut tout là au niveau ba ninga pe bazuke na ba mboka mususu tout là pe niveau na biso moko peuple congolais to bengi bino les 16 awa na Belgique awa na Bruxelles les 16 abozanga te biso nyonso tozala liboso ya porte pa i concert ya Fally ke betela po ezoko concerner na biso nyonso ba peuple Congo ba Kongomani makama Congo itali ya mutu moko kaka te eza ba combattant te ba combattante te eza ba peuple congolais peuple zaïrois ya to be libino les 16 bosanga te bandeko na ngai ba mama ba papa bino ni bosanga te na bilenge toza na mama moko ya distraction te bandeko to kufi mingi na kati ya mboka na biso lutala tozuke le 31 atoke le 31 awa bandeko na ngai boko mona Western Union na baria oyo na ba agence msumo na bato ba tumsa nga ba Kongomani bato bazo nyoka maluko ba Kongomani bazati na mboka oyo na monde oyo tozali en plus toza la héritage toza la riche toza ba riche mais tozo souffrir pour la nini bato bateli biso ba tete biso na kati ya mboka na biso oyo bibi peuple avotaka te bandeko na ngai tout ira attention makambo ezoleka na mboka toza na ba famille baza na mboka baza na besoin na biso bandeko lingi vina yesu kaka boye osala keloko te bandeko peuple congolais tosala ka bilan il faut osala ka bilan ya ne na kotisa kinini na bimisa kinini na sala kinini eloko ni omoni eza avantage na vie na yo eloko ni omoni eza avantage ya mboka na biso ba diaspora mutu batonga na mboka yongo bandeko na sengi biso to telema les 16 o tozanga te biso nyonso deva porte bisika fallait zobetela concert na ye o eza moment ya distraction te bandeko na ngai bandeko couper congolais to rendre kaka compte na makambo ezoleka na mboka nita na somo na mbemba zo telema azo finga mbemba zo telema azo tutoyer azo ba n'importe quoi pa ya katumbi oh bandeko na ngai ata to ba katumbi yango bandeko to tiare kate to tinga ka yepete ponga nazala nga moto katumbi pete mais tozalaka na considération ya bato
Mbemba vraiment muta ko telema vraiment ki peuple congolais pas telema zo bita mbemba maboko. Oui bike so lekilanga na moi peuple congolais zoba. Na fani vraiment na talinga bimbemba kaka moko yo. Hein? Peuple congolais zo bita mbemba maboko, mbemba zo lo babatu bazo sika bazo bita maboko. Mais peuple congolais za muto a obiaka, peuple congolais za muto za na Alzheimer na muto, aza na problème muto. Mbemba lelo nana boma lokola mbemba na Kongo wana zate. Bola kisangana obisika na lukatumbi o atangisa makila na kata Kongo wana. Peuple congolais, bola kisana nungai bisika ni tomona katumbi atangisa makila na kata Kongo wana. Katumbi asimba Lubumbashi wana. Lubumbashi koma ki lokola poto. Bandiko na ngai. Tangu Katumbi azaki gouverneur na kati ya Lubumbashi wana. Lubumbashi zalaki koma ki lokola poto bandiko na ngai. Hein? Mbemba zo telema criminel comme Mbemba. Azo telema zo finga zo le ba n'importe quoi. Père Katumbi azo finga. Mukwenga zo ba n'importe quoi. Bon peuple congolais temi poso betile maboko. Nena za criminel ya liboso oya boma batu. Oya tuta bana na kati maboma. Oya boma ba piki menani wana Mbemba te. Hein? Mbemba te oya boma batu na kati mboka wana. Rebelle liboso zana ni Mbemba te. Criminel liboso o bakoko tia la justice, o bakoko tia ba condamné à mort zani Mbemba te. Peuple congolais, poni bobosa na kabosa batu moko bobosa na boy. Pourquoi puis c'est bino ba $5, qu'est-ce que tu vas faire avec $5? Peuple congolais. Vous souffrir. Vous avez un niveau mon route est impossible. So ba pisi bino ba $5 ba $10 ba lati bino ba t-shirt. Bobosa ni na bino ke fi bozo passer na vie na mboka na bino. Même ya lobé c'est n'importe quoi lobé c'est mdela kei. Mais yo tika lika na souffrance wana. Est-ce que tu bozo tika ta les sauter? Bakamele bango le bakoyi ba riche. Donc bato bazo kene na bazo ni ba ni so le kana kati ya mboka. Kameke kuna na mosine bazo saba ba fête na ba anniversaire na bango. Na mboko ni na mbongo ya bino bana Congo. Est-ce que so le bilemene ko moko te? Est-ce que Mbemba pensa ki mutu moko vraiment telemi vraiment azo ko finga? Katumbi aza mutu homme ko respecter na kati ya mboka wana Katumbi. Katumbi sa homme ko respecter. Boye bisanga nuko Mbemba takuto ata mobilette ni la sana kata Kongo. Mbemba boye bisanga Mbemba sana ni na kata Kongo. Bato bakena bango nyuso ba buta na diaspora bakena pa Mbemba. Boye bisanga loko na bonga na vie. Na zwa vie. Mbemba za mutu moko aza muyibi. Aza bandi. Aza criminel ba criminel na kata Kongo wana. Mutu liboso koko izala juge na kata mboka neza Mbemba. Mais c'est même ça mutu ko telema liboso peuple congolais tabimisa munoko zo funga la munoko pas zo loba. Azo finga zo titoyer Mbemba ça na niveau ya Katumbi. Bande ko na ngai ataku na vie yango ko to lingaka mutu ngo lingi mutu ngo te mais quand même un moto za ka loba to za ka logique. To za ba logique. Mutu lokola Mbemba azala au droit ko funga mbanga na ye azo finga. Azo titoyer zo ba n'importe quoi pas ya Katumbi. Katumbi, oya lobi ke ceux qui sont capables d'être na kotia ba avion. Na kati ba politicien na bino na bimisi maloba ko Mbemba Katumbi ya lobi wana. Na tomboli fois ke ndeko élection ce que ezalate ngana kotia boye bola kisambiso nano. Ba tchor moko boye. Oui, puis que les Kilinga t'en ont la vie, Mbemba telemi, peuple congolais, so betela ma boko. Oui, puis que, ah non, oui, puis que peuple congolais, non. Bossa na bakindoki, hein. Peuple congolais, moi, il va bossa na bakindoki. Di ba baby sabino na ba famille na bino. Di ba politicien ba baby sabino, peuple congolais, tout ça na retard, hein. Congo vraiment tout ça na retard, na éviter. Ni toko récupérer retard wana katamboka wana. Mutu lokola Mbemba suka temila liboso solo baza mutu boko tikila ata 2 secondes te ata 1 minute boko tikila Mbemba te asa mutu ko soma banga asa mutu vraiment ko lancer ba pied liboso Mbemba sa mutu ko tala bongo te peuple congolais Mbemba sa ni asa niveau ya Katumbi na ye apo ba bakasa mutu Katumbi te na mutu Katumbi te mais to sala ka logique to yeba ko pesa ka mutu na valeur na ye. Quand le peuple congolais a zani kaka mutu ko finga ka batu alekini kana réseaux sociaux boye po epi ke peuple wana za mutu moko abosa na kana ye asa mutu asa peuple congolais za mutu asa mutu apomema mutu abosa na kana ye Mbemba telemi na ye wana zo finga Katumbi Katumbi fo Katumbi asa mutu ko finga te
Katumba ça homme ya ko respecter. O Katumba ça c'est na Congo wana. Bino ba mbemba na bosana ngote. En plus mbemba bosana étranger. Tu bosana ba ke wasala ba Katumba ça na ba identité. Nani politicien ni na Congo wana o azana ba identité moko. Majorité ni bofani wana bino so ba miyibi bofani na kati ya teta mboka wana. Bino so bozana ba double nationalité. Yo moko mbemba ndiko sa wana mwasi no aza belge. Ba no ba belge. Yo moko sa portugais. Bosala ba double ba nationalité yo ko sala pe na kata lem so 5 nationalité ndiko yo za wana mbemba. Ko sala lem so na 5 nationalité ndiko za wana. Bino nyusu bosana teta mboka wana. Bosala bino nyusu bosala ba double nationalité. Bosala double nationalité. Yo ko comparer yo na mbemba na Katumbi te. Osa niveau Katumbi te mbemba. Yo mbemba lo nyusu na kata Kongwana. Mbemba oui, bino bosana bino ba idoli moka ko komisaka batu. Mbemba la exception lo ni mbemba sena kata Kongwana. Yo zo finga Katumbi. Katumba ça homme de valeur, homme à qu'on respecter. Katumba ça pas makambo to mona yango. Katumba ça makambo to mona yango. Azala ba jet privé na ye. Mbembe lo nyo sa na kata Kongwana. So bo yaki pona ko piye te. Yo so yaki ba oyaki tiki ba chilombo wana oyaki pona okay kipere ba bien na bino. Ouais qui peut récupérer ba bien la bino yo bino bosala pona ba congolais te majorité ba onsi bazo kita na kati ya Congo o ba député banani boso ba miyibi na miyibi mutu azuka l'avenir ka peuple congolais azate na mutu amboka wana bande konanga peuple congolais tous za na mitoro boma makamoko le peuple ba congolais ni so ba luka bango na la luka peuple congolais même ba sa mutu ko telema ta 5 minutes tata 2 minutes teli boso peuple. Pour ça moi à dicter des fois pas peuple wana ça moi à dicter criminel à liboso assassin liboso oyo boma so que moto akoko ça juger liboso yo mbemba faut zonga na CPI oui mbemba faut zonga na CPI yo ko finga Katumbi te na ili Katumbi te na yendi ko loba date le 16 oya conseil ya fali pour moto ni so telema pour to so ki na mboka na biso ki mabe. Mboka na biso ke mabe bande ko na ngai. Bande ko tofani ba tofani kati ya diaspora ko sibo bazana mboka na kitoko te. Ko sibo na mboka moko bo eza pauvre. Biso lo souffre ba biso ba sepelaka. Biso ba ko ba riche na basi na mona bana na bango. Donc biso to yako tika ba na mboka oyo. Biso to yaki na mukili to yako tika ba mbemba. Na ba chilombo to yako tika bango. Non peuple congolais. Avenir qui n'est pas en danger. Non, avenir à bana na biso. Bana biso ba travailler, bana biso le batang na ba poto oyo. Bana biso ba salate, na mboka na biso biso do profiter en côté, bana biso ba profiter en côté. Peuple congolais. Faut tout tirer les sons na ba oyo leki. Toi na biso biso so travailler na mboka wana. To ça na biso to ba biso ba yeko tika, to yeko tika ba te. Ba para ba moni sengo na mboka wana te biso bana to mona ba mboka sengo na mboka wana te bana na biso ba sepela te na mboka wana pona ba tumongo loka ba mbemba oyo peuple congolais tout élément il est temps mbemba azana niveau ya Katumbi te mbemba azana niveau ya Katumbi te mbemba sala loko na Congo te mbemba c'était un assassin oya boma bande ko na ngai. Il faut azonga la justice batoloka bambemba basa elo côté na vie ba peuple congolais mandi to sala ba idoli moko ya batu moko boité o ba sa elo côté na mboka na biso to yako tika batu te peuple congolais to yako tika batu te il est temps mutuni so fatele mandiko to so destin na biso na maboko peuple congolais to ko sala kasima batu te yo ko sala ba ko sima no moko nini yo oyo so sala sima ya batu ya ba politiciens na memihibi wana ba voyou wana ba bandi wana bandi de criminels bandi de voyous yo ba uza sima na mukoni osapi na niveau moko batu ba sapi na sima na yo mukoni ba uza sima na yo bande ko na sana na nga musala vraiment sur na hôtel maka mususu ezole kana kata mboka na biso ça me fait très mal to na mona batu miso ba ba distraction ngai ezo sala nga pasi parfois mutema na ngezo senye na zo regretter na bi est-ce que na muto susu azo saba biso ba boye peuple congolais il faut tout ça la bilan. Il faut tout ça la bilan vina biso. Oyaki na poto pauvre ozo kufa pauvre. Yangote. Il faut osa homme intègre.
faut qu'on au-delà. Bandeko nangai. Toko sala kasi mabatuti. Toko sala sima ba criminel oti. Bango tout bazana mboka na bazana ba criminel. Bango tout. Mais ba yebeki élection les anango te. Mais ba ke kotika ba 100 000 ba mbongo bazo so na facilité. Mboka makila. Bandeko élection ni basala ngo da 2 semaines. Élection ni basala ngo da 2 semaines bandeko nangai. Élection ni basala ngo da 1 mois. Peuple congolais. Mutu lokola chino mboso kosaka batu. Chino mboso na kuwasha kutambula ka bamboka plus ça le côté. Ni wesa pa balobi ala tsada bisika tonga wesa. Ezati. Masuke ni yoso la kaka. Donc le ba kosio buna ba kosa bino kaka peuple congolais. Mutu lokola mbemba soka ili boso na bino fo ba mabanga. Bato lokola ba chilo mbo bazana taya ko telemaka pa na bino te bata 2 secondes. Peuple congolais. Il est temps. Tout quoi ko sala quelque chose. Tout ko telema na situation oyo bazoti la biso mutu moko ya ko sala biso ba distraction na kati ya diaspora abandiko nangai. Avenir abana biso mudesa na danger bandiko nanga. Bana nyoso bazaki na bazako kota ba conseil na kala mingi ba botisa bango na ba musicien awa. Ba botisa bango yo lingi mwana tika classe bo ba ke botila un musicien boya ko zo mikanda. Suko ba ko botisa bana bino ba ko botisa mo ba benda mikanda ba ke na bango bazala posa bana na bino te. Baza po ba bebisa ba venir abana na biso. Mingi basuka na ba prison, mingi bakufa, mingi bakuba tse ba mbeli bandeko na ngai. Nyuso yeke na ba distraction ya ba musique wana. Est-ce que moment oyo bino bosana gang na mboka na bino babina ka bandeko na ngai peuple congolais. Il est temps to tele bandeko na ngai. Bo bima na ba distraction. Bo bima ba distraction bandeko na ngai. To ko na ko questionner vraiment lokola batne ba questionnaka. Tout que son alokola battement ba sentiment le quoi naza mutu moko ya mutu boye a tout ça le côté mozaka tout ce chemanaye mais c'est toi qui souffres bande konangai souffrance yim don souffrir mais finaliser ki toko bande konangai mokoni yo ko bonga mokoni yo ko sala ndi ba minga ba tout sala mokoni yo ko travailler na mboka wana merci ba on so bolandi ngai po nazana ere na musala bino nyoso bande ko tokutani le 16 biso soke kota conseil ka fali to sala liboso ya porte wana biso tout ba diaspora il faut to telema eza makamba mboka na biso eza makambu ya batumi ba lemisa tuté eza makambu ya biso nyoso ba diaspora po biso sozo nyoka bande ko na ngai oya zo nyoka ma awata kosi azate bande ko na ngai sentiment ebomaka tout ça na terre ko tikila ka ba politicien même yibo te ba bandi de voyous mongo boye to tikila bango na tête mboka wana jamais bande ko na ngai yo po bosa na kati ya diaspora bosa capable ko travailler pe na mboka wana pourquoi pas ba il est très mongo basali le ko mongo te na kati ya mboka ba miyibe ba oti ko chado ba étranger ba so ko lia ba mbongo na kati ya mboka na biso mongo yo mongo mona mboka ko profiter quand il est temps bande ko na ngai biso ne faut profiter na mboka na biso bana de biso to ko tika bana so ba pauvreté bande ko na ngai le so do souffrir na mboka libanda pour nani. Pona babandi bevoyo batie leso na mboka na biso. Ciao, nasukia.